likambo so boko tiango sentiment mais lobby eluke lio pe compliqué et bomio et vie autre zomona auto kendaka place to kendaka comme to éviter faut to lengelaka to se protégeaka moni ko tiela munoko na mukolo c'est pas normal pour moi na yo na mukilike yo ba yo za danger yo za boye ozongisaka na mukolo mutu mususu ko mona ngopeke na mema na l'état te na mema na ndenga molili ako bloquer lo ba faire comment la problématique spirituelle ou mais la pété yango zo mona bateau nous faisons contre la guerre ba musicien so ka za spiritualité muke et comme mepe na liwa rapide atika asenga pardon Israël Mutombo aza biso nyonso aza mabe na ye aza malamu na ye po eza musala na ye il faut passer en plein pour alobaki komba mututé OK on dit place komba mututé on dit place mar yanda à côté na problème et la place wana OK donc zo la saneti yo na TikTok oleki batu nyonso nga alobaki kotonda OK biso to bimisa prophétie wana e kotonda tonda Adidas Arena na baki beta ma double ezali be prévezana mikolo ya lisusu na année ozoya 2025 ou beta double Arena na milobela ki ngo déjà voilà à partir 11e mois ne soldat te salam et salima ya solo beta no biloko kaso ozong se biloko OK ozong isango voilà ozong se ba image oyo te feza radio te. Voilà, merci beaucoup à tous les abonnés na bandeko tout balingara héritier Iboula, l'homme de Beta Biloko, l'homme de Misala, en tout cas Mouyaka Delix Nabino, héritier Iboula, l'homme de Beta Biloko, en tout cas je suis là. Merci beaucoup à tous les abonnés. Comme je dis souvent, abonnez-vous massivement sur nos chaînes partenaires bandeko tout balingara, bo s'abonner pe awa. Et ça la rabiso kitoko na elengi. Quant à moi, héritier Iboula, je dis merci beaucoup à Nabandeko Touba Kota Biso. Merci na restaurant 5 étoiles. Biso na biso et pas vient na biso Sims. Bazala ensemble na Eclipse Lomingo. Toujours drapeau de l'heure. Pourquoi pas honorable Papinzila. Merci aussi à Yabrino Lubika. Mon propre Chipo Mouchipai. Papa na Messi. Nadiama, je te salue mon vieux. Et place aux hommes. Pourquoi pas IGF Kalonda. La personne va monter Alain Kanyama Batunanga. Maman Bernice Mbumbu, maman présidente, je te salue. Pourquoi pas maman Fanta Fofana, na bandeko tout, baza kota la biso. En tout cas, net au senga, na ba Gaulois, na ba gladiateur, le moment est venu. Il faut acheter vos billets tranquillement. Mouta bundi sayote. Yaya ça to somba tinga, somba di 5, to somba di 10, to ça la mise en jour, to somba pour nous soutenir icône de la musique congolaise qui est l'artiste Ferrego. La to beta ka biloko bio. Yonanga Sombaraka billet et la billet pour you arena wana 40 000 places et ça masse y a faire en tout cas j'étais cité il y a romona maître on a un plateau autour mais quand peu solo na yé actualité aux à la toile baza bateau yo baza ba maître spirituel au ba mona rappel makambo en avance bateau ba fandi sa crédibilité na musala oyo baza batuteur batama qui on a bata gauche droite té ya ba fandi sa crédibilité place héritier Iboula tchaka makolo et ça place à droite ngana ratina ba palais bomona ba maître bena ya mama matad na zaratina ba palais na bango donc awa adresse ba bunga raté donc merci na musée qui est derrière la caméra non le bagage je suis là avec maître Faka ba te belé ba ebié ba ningaki makasi. Et je le dis directement, bonjour. Ouais, bonjour, Iboula héritier. Bonne santé. Bien, les grands journalistes internationaux, c'est déjà normal. Chine, salut bien.
tala no komi beauté lisusu nga chanzara te chanzara te papa to kutu Europe na kenda voilà na chanza te bon siko chine ko chanzer et changer kutu États-Unis sur zo kende kala mingi dépend na service ka musala OK la mamuda ko funga mafunga tezo a mettre déjà to fanda pembe na ba artiste ba vie na biso na ba chesi de nuance tant déjà biso to pour la ba vie na ba kambo spiritualité bon to za nzala ndenge ni parce que ko yaka OK donc on a aussi n'a pas fait oui stade wana nga lobaki kotonda OK biso to bimisa prophétie wana ekotonda tonda Adidas Arena na baki beta ma double et ça libre préveza na confrère na yo to lekaki analyser na confrère no muso benga qualité ya kanda na match bosch to lekana émission wana lobela ngope mikoleko ya lisusu na année ozo ya 2025 ou beta double Arena na lobela ki ngo déjà voilà mais na za misère ba tunyo sombe na zo ba proche eza vero c'est quoi proche na nga eza Jésus de nuance na sens wana eza te ke nga na lignera ba misère nyo sauté bango nyo so basé nga mi bato na moni ke ba preuve ezali voilà na ba preuve ezali bandeko tu ba otalo faire golo abeta na You Arena na You Arena o ezana 40 000 places où l'artiste fait golo déjà vente ba bieza rotene bien mettre faka sur le plan spiritualité na ba goloa ba gladiateur o ba rotala yo ba mourir bonne musique o ba lingara yo o assurer nini o lo ba na ba goloa ba ça la sold out na combien de mois autant en mois de septembre donc en octobre calamité pour na yo bon ça doit être un mois et simba te fait ça obi à partir 11e mois ne soldat te salam et seulement ya solo betano biloko ka sozong c'est biloko OK okozong sango voilà okozong c'est ba image oyo TV za radio te donc faire ça la masse sold out na pesi 11e mois OK j'ai ça kitoko mais na zape kaka ya ba mission nyonso mais tozo motiver biloko zo munana neti nguya ya vie minute oza kofungwa étoile ya vie eza kofungwa moni vie avantage ya vie ndimaka mystique vie boya mystique te kala publicité ne stade ndenga lalaki na kati ya nini na Bexo vie boya ka mystique te mais mission musuba ba ka musique eza na kisi te na kosi musique eza na kati ya kisi mais tokotanga kama pe auto sala te kisi nyonso eza ka fukolia batu te bakisa kosalisa bato eza bukoko mpe eza magie mindele mpe même bible wana magie eza na kati pourkoi na kati ya pisome ezolingisa bato bazokabola bato ezotinda mpe bato maladi mais bato mpe ezokabola bolingo ezopesa mpe bolingo na kati ya pisome de David mystique nyonso ezalaka donc na A na B spiritualité eza bongo so olingi A okomona A olingi B okomona B koloba te église nge bato bakende osambela yango nde eza mystique église eza prière eza mystique te eza science te po pasteur wana azopesa na église mais aza mpe na mystique moko abatama soko obetie mbasu to obetie poison ekozwa ye te mais eza biloko ya bible te bible eza mpona elongi ya nzambe oui betano biloko bible eza mpona elongi ya nzambe mais mystique eza mpona komonaka neti ngai ebula balingi batielanga poison osala biloko otangaka mpo elakisaka yo kaka erevelaka yo ke omoni lobi na yo ekozala boye yango omoni ke biso tofandaka pembe na baministre tofandaka pembe na baautorité minene mpo pourkui toutala biloko wana bambetenge epamba te bamayele wana comme eza na motu yango mona afandaka na bakonzi yango mona afandaka na misie minene surtout yango epesaka avantage ya koya kosalela eloko ozodenda te lokola premièrement pour le moment na kati internet oyo trop de charlatan bamonike biso tokomomata baavion okende France oye Chine oke Dubai siko maître nyonso imagine eza akoma kaka lokola maître faka akosala nini akosala mosala na pressé akobanda kobebisa bato mosala akoya kokoma charlatan ozokomprendre mete neti na émission no boye bakomela ngai message ke balobi ke faka na bamessage balande bakomi na kati ya émission ke faka lia motu mbongo na bapreuve ezalaki motema mabe te okotikala komona yango te mais combien d'émission asali na Congo avant napela nano boye bato bapelisinga nazalaki nanga na mbongo te mais nakoma kotonga baétage mpona nini soki osala motu mosala ntango moto azosepela okosenga ye te mais bénéfice akopesa yo plus ke oyo olingaki osenga eloko surprise bawelaka ngo te mais ezalaka makasi koleka na motu oyo osengaki yango monaka makambo mosala na biso trop de charlatan yango napesi devoir ke motu akomake ngai faka boye etala foto na ye abambi nasengi ti ngambo nasengi soki baza mitema mabe te bazala mpe na bapreuve ata aza motema mabe soki aza na preuve te nde okoki omona ngo te ibula. Voilà, on est là avec Maître Faka, Maître spirituel. Baza bato ba ko soutenir pe bato sur tous les plans nenga lobby. So ka liambonga mutu commentaire ko sala on a ki mutema mabete pour prouver to pour bebisa émission na sala na ba preuve. Bon ndira ngo to benga na numéro oyanga
eza affiché wana ekosala kitoko na elengi tolali tolamuki awa nakolekisa actualité oboye te boa bamaître spirituel koza bato mpe boconserva bato sur le plan spiritualité elo motu oloba ao poison mwa nini tu etu eloko lelo tomoni nga nao na ntongo na image oyo ndenge ozoloba babalance yango Maria Tumba bakangi makolo ngulu bino bamaître spirituel guerre eza koleka bango na sango eza bitumba ya butu eza bitumba ya normal etant que maître spirituel okoloba bon excusez pour na page nyonso oyo baza intéressant bakokataka même partie oyo po message nanga ekoma nasengi bango bapage lokola bandeko na yo presque baza neti ba Star Plus ba Mbote ba Masaondo Bolilo leader ba 100% polémique presque baza ebele là surtout banzo tanga kozwa temps bakoki koyiba place oyo tina ba TikTok po bakomisa message na ndeko nanga Maria pe na zina nga sango po isa nango makambo ya mokili omoni leki nanga Maria aza mutu aza na étoile na ye aza pe na ngenge na ye omoni vie toza nango eza spirituel eza pe na motema mabe spiritualité na physique ezalaka ndenge moko te bakoki koboma mutu na spiritualité bakoki ye te mais na physique mpe yebake bacriminel bazalaka na physique mpe yeba mpe poison ezalaka physique eza spiritualité omoni ndenge azosalaka baguerre na bato baza likolo baza na barelation ya minene na mboka oyo osango aza nanu spirituel à part même Makamone, ça c'était mystérieux. Il y a qui mystique comme la mystique ya makasi. Maria, oui c'était mystérieux à ça la recherche naïe. Soit comme qui peut l'endroit peut attaque, soit dans force c'était et coco tapété. Mais ce que ça moi il est azam mystérieux, azam plein, azam mystérieux à yebi magie. Pe a yebi na relation physique, pas que spirituelle. Il comme si beaucoup de sentiments. Mais lobby et lequel il peut compliqué et bomio. Et vie autres monde auto kenda la place to kenda comme to habiter photo lengelaka to se protégeaka moni coacher la munoko na mukolo c'est pas normal pour moi na yo na mukilike yo mari oza danger yo za boye ozongisaka na mukolo mutu mususu ko mona ngopeke na mema na l'état te na mema na ndenga molili ako bloquer lo ba faire comme on a problématique spirituelle au où mais la pété yango zo mona bateau no so ko taka ba guerre ba musicien so ka za spiritualité muke et comme me pe na liwa rapide po monsieur aza motema munende pe akoma kape motema mabe akoza pe zo lo baté mais asalaka place ya pembe na banganga akolo bake alobi na yete mais yo moko senti vie na yo comme compliqué yango monaka zalaka mayele soki osambelaka makasi te po mutu asambelaka fo akokisa pe 10 commandements yo osambelaka na makasi na prière bokolonga ngai te mais yo za 5 femmes yo za 5 mibali beta biloko prière wana yo kosala po protéger yo et kozala wapi et kosimba te il faut nde ozala spirituel po et défendre yo po spiritualité za ba norme soko bomaka ka batute eza eloko ko bundela yo oyo koki ko protéger même bato bazo yiba na ba parlement même bato bazo yiba wapi même bato basaki muyibi so zo protéger mbongo wana et kosala ba faire mais so zo protéger ngote et ko compliquer ka bana na ye journée akozala kate pe ko memaka ye tina liwa pe akokoma esclave asosala mbongo ya mboka nazokende nazongi na mari atika asenga pardon Israël Mutombo aza ya biso nyonso aza mabe na ye aza malamu na ye po eza mosala na ye il faut pesa plein po alobaki komba mutu te omoni komba mutu te omoni place mari yande à côté na problème eza place wana dozolakisa neti yo na TikTok oleki bato nyonso Maria, comment on a raté mon spirituel quel rôle ya muku na soki bokendaki na pasteur Aboualesa mutu so sa bongo te neti na niveau nanga même dans une tika makambo ya ki mystique na ko église c'était pour pasteur basala bango na nguya te betano bilo tika boyo bana nguya tende ba ko sona nguya na biso on dit chez wana nganga na sali ko sala nganga mais na fois normal les sopier obi ya nganga enzala ko la nganga za nga millionnaire na sa ba mbongo na ba kamena nga siko na kende bosala nga délivrance na lobango na lakisa mutu non soit celle de délivrance na nga na tiki bino nyonso botika na ba problème na bino oyo yanga bokende koluka délivrance na ndenge na bino mais na kokoma te na lega na TV bu filmer nga na ba niveau na nga et tantôt de que monsieur koza la facilité ko vivre basimbi chez mike akoza nenga nga melobela ngoka awa biso to peso mbongo quand même ça solo te ozomona et biso to ça ba spirituel o ya kilo sur hôtel ba photo na nga na ba autorité hôtel photo na nga na ba mission minene
Na soutenir ba mission. Ba mission tanga ba 5 missions oyo soutenir de. Na soutenir Fabricas. OK. Na soutenir Wazé quoi. Ba voice ezali. Vieux ferry na soutenir yi. OK. A part ba mususu mike na kotanga bango te pour na ampleur. Wazé rappelle nani Fabricas pas donc c'est là sincère quand même. Non, kutu place wana eloko na zo la Fabricas asa gentillité. Omoni Fabricas toyebani vraiment mingité par rapport à vieux ferry na vieux Wazé quoi. Omoni na salaki aide il y a kosala ba émission na soutenir ba concert à mission. Na la tchaba polo na somba ba polo ba tubala takana futa ba mbongo ba kubisa ba concert wana po epesa en plein. OK. Oyebi ke na sola na biro ndambu ya Fabricas ça la biso to sala surprise. Sala ka maître. Bon. Na ye na sali yango. On l'attend un peu l'émission. Na la tiango pour na bref. OK. Excusez-moi. Mousse zo bien tomoni nous habitons sur Kobenda de Dakar. Kobenda ngoyo Maître Faka Pentacle. Donc, soutient 100% Fabricas les métiers noirs Casino de Paris. Ça, c'est polo à partir de Chine. OK. Ça, c'est na bandaki na 40 polo. OK. Na moko $18. Tala elamba. Te na moni. Ça PTT. Na moni. Et où meli hein? OK. Mais ce côté ndenge ça. Voilà. Ozo mona. Na leki na confrère na yo tonto weekend. Na leki na Tony Coco. Ah, Tony akamwe na tonto weekend. Oh, sali surprise makasi boye ndenge ni. Tenabi talaga boye boye na memi batu na pesi bango ba 50-50 ba se kitoko okaka ba kumisa oyebi ke mon frère kozala vantage na vie et ko kipe okicha o carrière succès pesili mutu mususu yo akosengo mbongo te mais na musika ye mo azotangela yo mais MSU peut-être yo zo condamner Fabricas ba mettre MSU pe bana sima masolo atalaki te na c'est pour ça apesa mbongo te na za patron mon dieu ndela za patron ngapi za patron na za pour ça c'est ça mbongo te mais na pour ça merci OK merci il y a des maîtres ba mettre MSU bana sima maramono merci ça m'appelle tela Wazé quoi allez voilà tiana elo gango mon dieu na TV Wazé quoi na sala ke ba polo na ye cameraman avant cha voice yango yo excusez nous la télé na ko cha awa mon dieu polo Wazé quoi. Voilà, voilà. Si vous avez un voice, il y avait mon tour de la grande. Merci, Mingi Faka. Merci pour nos petites choses. Ça nous va très bien. On doit ça nous éviter le boulot. Nous allons bien. Au titre de la couronne, attends pour nos petites choses. Attends prochainement. Petites choses, on est où? Millionnaire. Ça t'inquiète, c'est ça. C'est pas pour un voyage quoi. Je trouve qu'on va Paris, on va pas pour t-shirt à courir. Voilà. Au côté après ba polongo na montage. OK. Oyoki wana vie. OK. Auto fan d'Arada Bango. Asengi merci. Sikoyo attaque après singa mbongo te. Mais merci à Pamba mutu a kanisi yo. So je mutu kanisi c'est que ça un succès. Sikoyo tanga ozo sala maître spirituel mabe. Au retour de sa casino de Paris ndengeni. OK. Et retourne d'ailleurs pourquoi regarde na ko sala na prière. Mais comme nous avons une entité normale, regarde na ya Pamba et ko bloquer le pe makambo. Voilà, regret na ya yo ya Pamba ko bloquer pe makambo mais faut yeba ki bino pe ba mettre surtout ba bazarami na Kinshasa mi bo uta ba Congo central bo s'installer a bwana ba guerre mo wa sakanate bino mo boye bani na ba katsa ba kuzu boye bani parce que boye belé ba guerre d'esprit en tout cas pendant aucun mois rapide émission bande ko ba otala biso baza disséminer à travers rebelle to ko image ne to monaki à partir ya Chine ndenge oza ko tekela ba chinois et loko lekel ninga donc ba total no image et puis ne to kozonga te ba ne to ko ta ce qu'on a détail Congolais à la Chine, à l'autre que la chinois. La chaîne est où Égypte. La chaîne est où en Égypte. Ah, pas de image et plutôt il y a des questions à poser. On va mettre Faka Pentacle, Nazali, mettre spirituel guérisseur. On a traité la maladie belé, mais premièrement, on a en Chine pour représenter la médaille à partir de Chine, on a côté quand on a foutu l'avion, on a parti à Égypte. Dès que nous avons parti d'Égypte, nous avons dit que nous avons dit que bien, l'équipe est 6 et Tikali Moko. Nous avons présenté que Veli Médaillon.
na travers mingi makambo ebele ba spiritualité mambo ebele mais mingi nazo bila mingi lelo pour la médaillon eza lokola chaînette oyo moto so alati okoki okata yango na moto oui eza chaînette mais ekota déjà mambo ebele na kati ekota bachaka oyo eza lokola ndenge nini eza lokola ndenge tomonaka enveloppe ezali mais na kati enveloppe il faut koyeba yango po moto andima kosepte enveloppe na yo fo lettre sikoyo eza lokola esprit oyo bakokotisa na kati ya médaillon okoki kosomba médaillon ya pamba eza problème te mais sikopo ekoma kosala makasi il faut bakota entité basala yango messe lokola biso 5 tokolata médaillon moko comme si exemple tonton Lik Yves tonton Yves Sis Kailenge comme si exemple baza bele bokolata même chaînette omona ngo pe na motu omona ngo kuna mais bozala problème moko te bino nyonso mutu muso azwi yango mpona protection mutu muso azwi yango mpona tirance mutu muso azwi yango mpona domination mutu muso azwi yango mpona maladie lokola yo ozobela maladie nyonso na gobe mpona minute maladie nyonso ozobela oyo eza spirituel okosomba chaînette oyo tanto koza $100 mais mpo ekoma kosala il faut basala yo messe bazwi entité veut dire esprit wana bakotisi ye na kati ya médaillon akomi kopurifie maladie na yo soki boyokanaki 2 semaines omona premier jour deuxième jour santé na yo komi kozonga ti oyo kozonga na tana tika nde okelaki yango bino bosigne ba contrat na banganga na bamarabu bamakambo na bino esimbaka su te na kati ya médaillon soki osombi yango bakosala yo mpe entité esprit wana ayo kota basala messe eza lokola prière oyo ekoki kosunga yo ebimisa yo na baproblème nyonso oza nango spirituel bino eza mposa badomination okozala mpe na entité oyo akozala domine bakotia ye awa na kati mpo wana osala badomination baouverture bato baza na posa ya bacontrat oyo ngai contrat naza na posa contrat nango esimbaka kaka erataka te bakosala yo mpe messe bakoti entité awa mpo abendelaka yo bacontrat naza déclarant naza architecte naza ingénieur na kati nyonso eza na kati chaînette moko biso nyonso tokoki olata mais makambo kosala kati entité nde moko te donc mutu na mutu akozala na entité na ye esprit na ye akofanda awa o purification eza na kati ya médaillon eza plus fort donc ntango bato oyo bachino batali bameki baza mpe makasi na spiritualité mais ntango babengisi nga bayebi pourquoi babengisaka nga déjà partout nakendaka partout na voyageaka partout mais na ye nde kosala service yao nasali émission na Chine batraduire nga presque na balangue ebele na anglais ntina monoko na bango ntina français na profite mpe nasala oyo ya lingala mpo nakabola mwa ndambo connaissance na bandeko na nga ya Kinshasa ya Congo Brazza partout atekaka bachenete na Cameroun, Gabon, Côte d'Ivoire, Mali, Bénin, Guinée, Maroc etekamaka mpe même na Europe médaillon etekamaka na France, Belgique, Paris, Suisse, Allemagne, Londres médaillon donc oza partout okoki obenganga mpo tuna connaissance ya médaillon eza nini yango vuma esalaka vuma nini neti bino baautorité botobenganga biso tokoti sika bango bauti oleka na élection nde bozokomelanga bokomelanga te bobenga ngai nayambaka mutu nyonso bobenga ngai botuna mpo par rapport nde bozokomelanga bongo nde bozala na page na ngai mete efaka pantake bato ebele na kati ya Facebook bakopia ngai yango soki bokomelanga mingi na Instagram na Facebook so bimisi mete efaka bobimebele mokoyeba te nani oyo kotidela mbongo nani bokosola na ye ata benga na Instagram ata ningo benga appel vidéo mpo bato ebele bakoma kolia na kombo na biso kokosa makambo donc médaillon eza lokola chaînette or te yango eza balata yango na kati eza kaka mpona bitumba na yo yo ozoluka protection yo ozoluka mobele bino bajoueur bauti koleka kala mingi te bino bajoueur bauti ozwa pouvoir il faut kosala tout kolata médaillon obeta bale sans mystique donc saki ndoki obeta parti ya talisman mondele po esala na parti ya Égypte etekama mpe na France na maison JVP na kati ya France bato babi France babi maison JVP tina Amazon médaillon mais quand bato so sombi yango dans le vide comme bongo so sombi yango il faut basala yango messe yango nde kosala makambo mais eza lokola téléphone pas de problème na kati ya téléphone okosomba téléphone mais soki sim eza te ekotélécharge WhatsApp te otélécharge Facebook te ni Instagram te il faut somba sim mpo ebendelaka yo bapene ebendela makambo nyonso wana ozoluka yango wana omoni médaillon eza lokola téléphone mais esprit akotaka kati ya ye nde aza lokola sim ye bando osala makambo na yo bino baautorité nga protection nga vraimen boye anga joue babi pamba anga bachobo okomona ekoma pepele ni retour ekozala te oyo biso badéclarant naza na posa na bino médaillon déception eza te nyonso na kati ya médaillon eza mamu nango ebele oyo na koloba te okoki kobenga nga mpe otuni nga mpo par rapport à temps
na par rapport à lumière na ta sali ngo kota bandi ba mission ebele osikoyo de mission muso sala ki bungi bungi oni menace les atouts bino nyonso boza ba maladie spirituelle na kati ya médaillon bato baza posa basokola bibali balandaka bango basi baza posa basokola fuma ke bajoya makasi balandaka bango na kati ya médaillon okosokola te mbako tino entité awa ye mo rondo bende lesko makambo wana onga pe bibali ba chéri boye boye ezala boye ye mo pe ka bando bende la yo yango force ya médaillon exact alzima ngala za posa finance problème financier okende koluka ba porter monnaie te ba multiplication te so ba lati sio ka médaillon ba kotisi esprit wana ya finance avant de mettre mbongo ye mo kutondi maté ko kambo mais na tete mingi na ba responsable ezaka ba mande fouté responsable ezaka libumune ntoto papa te responsable ko zane jeune mais à comprendre que na sisi musana nanga afuti ngai ba PDG et compagnie presque partout aux ministres na tete déjà na coach à biloko même na parlement ba médaillon ezali bino bato sikape boye eza problème te bobe ngai ngai yambaka mutu nyonso naza ngeyete na koyamba yo na koyoka posa na yo ba mère baza posa bakangisa mibali na bango mibali baza posa bakangisa basheri na bango babimaka te libanda bobenga ngai na kati ya bino autorité place na bino na parlement eza trop d'attaque ndenge bolobaki kaka na yokaki bino ba message na bino trop d'attaque il faut kangisa nzoto mokili koma mabe kifiti to ndenge ozwi bongo bamusu bakosepela te bamusu bakozala keto il faut ozala toujours mayele faut ozala mayele ya koprotéger place na yo na musala na yo po élection silité ane koyeba mbule koye élection kozala susu garder poste na yo garder makambo noto kobanda députation comme tina ministre na kati ya médaillon kobendelo ba biloko wana ezataka nazwi déjà esili non makambo eza kaka na kati makambo ebandi nde bokomi déjà na kati ya parlement makambo ebandi bozala fort sikoyo bose protéger po médaillon kobundela yo lelo olali lobi omoni makambo na yo par rapport ya médaillon lisu nango wana lelo olali lobi omoni makambo na yo ba poison lobi osentir yango yanga mela loko mabe loboko bouger soki mabe eza place wana on sentir net nzoto ngo koya tango lobi makambo mo makambo sili na kati ya médaillon eza pela ba makambo nyonso protection assurée domination assurée libère assurée finance assurée mutu azaka médaillon mingi basali mes azanga mbongo te après maka toujours la lumière mbongo bando koluka yango moko mbongo bando koluka yango moko et bando bendele makambo bando bendele ba contrat et bando bendele ba relation ya minene naza cabinet mokonzi na se protéger naza ko ko longola ngai te yaka na kolobela mingi te pour na tananga mais oyebi mokili ko mabe bo se protéger batu nyonso baza baposa ya poste batu nyonso baza baposa ba garder ba place na bango bamusu baza baposa ba matabangenge ba pete banini bakisama donc na kati ya médaille eza bien partout za baposa benga ngai naye kosalisa yo numéro eza affiché place wana numéro eza affiché benga ngai soko oza mbongo na omeme oza na France oyo Belgique Suisse Allemagne Espagne Portugal Londres benga ngai na yaka ofuti tike na yo osala makambo so moni ke mbongo eza muke livraison à domicile eza bakotinda yo biloko nango mais faut batinda yango faut basala yango messe oyo koma kosala po omona mabe te bakosala yango messe na makambo ozoluka bakosala yango messe okozwa protection na yo assurée mamu nyonso okozwa kutu na trahison te nayebi ke na kati ya ultimètre na biso ya spiritualité bacharlatan bakoti trop mais yebake mutu nyonso azalaka bongo te photocopie eza originalité avant mona bénédiction ezalaka mpe pasi avant mona guérison ezalaka mpe pasi mais bomeka médaillon bokosentir bino moko bokotémoine bokondima te bokozala kosepela tous les joueurs tous les déclarants tous les musiciens nyonso baza baposa basuccès na médaillon okozwa succès joueur atiaka babi okozwa bi ouverture ya mosala na yo makambo nyonso eza bloqué protection lumière c'est protégé. Bonne exagération, c'était ça, c'est ça, voilà, en tout cas, merci beaucoup. Nabandeko, tout baouti kotala, maître Faka, Nengazaro Teka, ba chaînette, Nengazaro expliquer, parce que la chaînette normale, la chaînette Oyo, bazo kotsangope, sur le plan spiritualité. Expliquez bisonon, et bandagi na ondengenini, ok, Égypte, au Sombi, au on a Chine, tandis que la Chine peut, ça la ba chaînette. Au monde chinois, et vous là, journaliste international. Au monde chinois, ça m'a cassé la recherche. Il y a un monde qui toujours à son matériel,
azomata kaka azokoya te pour technologie ezalaka na spiritualité biso comme tobungisa nzela bakoko yango monti lelo totikalaka na baeglise totikalaka kosala kaka bato ti kutuna velo pamba ti lelo technologie echange même velo tosali nano te ozomona même buto kaka elamba nano tosali te mpo ya nini spiritualité na biso eza vaste omona motu kote moto catholique kote kuna gagné angel rose quoi mais kimbangiste musulman toza eloko moko te etaki na bachinois bakomi moko bomoko na kati ya spiritualité oui bato mpe libanda basambelaka na bango ya bachinois mpe musulman baza na bango mais baza sikoyo mingi te force wana sikoyo yango ezomatisa to ya pouvoir ndenge nakendaka nasaka mpe émission ntina baegypte baafricain batalaka nga bato mpe bafanda na bachinois batalaka nga bon moko asepelaki na nga nde nasalaki émission na kati ya pyramide ke abengisa nga naye koteka bacheneti wana bacheneti ya bato eza deja na bachakra nango na kati nakosomba yango moto akolata boye akomona vibration mokeme ekozala mafort te fo basala yango entité basala yango mese yango tozalaka pembe na babe na bangunza tosanganaka nasangisaka presque bato ebele mpo basala mese donc neti yo oza na mbasu mpo ebikisa yango nakokotya entité oyo ayakaka kosalisa bato na mbasu oyo aza na cancer na coach entité wana na kati ya chaînette akabanda kotravailler par rapport ya motoki no ndenge olalaka na chaînette ozolamuka nango akobanda kopurifier omonaka mpe cancer esili na baforce mosusu oyo eza basecret spirituel na kati yango monike bango bamekaki basanti yango ke oui eza vraiment na chaleur eza vraiment na moto tomeka ntango bamekaki bamonaki normal wana bachinois oui bameki normal na interprète azalaki moto yango aza africain yaka oya kotekela biso 5 na 5 wana mutu moko amonanaki te nazwaki 4 moko nazokaki nango nakende oteka ngo na lubumbashi na bachef mpo bango protection presque bacheneti wana ekotaka ntina baautorité mpo balingaka souvent biloko ekotaka bango batini te mosu akolata yango awa bakabe nango mpe eza bakabe nango eza babaki nango mpe eza ya baor eza ya baargent eza selo mbongo ya motu wana eza kaka mpo soki oza na etaki moko ya mabe omona yango efungolaka yo misu ondoki moko alinga meko ya moke dimi nga kutu nga boye naza danger dimi omoni na mokili nde tokomi moto mosu akozala mbongo nini ti atongi boye mais famille bakoma betele calcule moto anakufa mpo biso tokabola e tanto naki ndoki boye obe tanto naki kimosuni boye moye bameka eza te te soki bongo te tokokenda ngo ata na crime zone cheneti wana même moto nanga crimine yo même si poison ezoya à partir ya butu ntango ozolala ye azotraite yo lobi na yo azolakisa yo déjà ke omoni lobi okosala boye avec épreuve ntango ozoya kosomba bazomeka yo avec épreuve akasi ntango ozosomba bazomeka yo kaka donc bato tu so bacontacte na kinshasa to bana poto na minute oyo azomeka preuve ntango kolala bakocha yango mes okomona yango make oui okomi kokoma lokola ngunza okomi komona lobi na yo ozolanda olandi boye bato pa ya famille ya Didier zone Didier bofandaka na ye imagine comme osimbisaka ye biloko azalaka na posa aboma yo oyebaka te tanto na poison tanto kindoyi kaka te mais ye chaînette ezosala physique na spirituel visible et invisible donc oyo bazoyela yo na assassinage azolakisa yo na assassinage oyo bazoyela ndenge molili ye azolakisa yo biro oyo bakotisi yo batie eloko mabe ye alakisi yo avantage nango sikoyo yango wana ye naza mposa bakadi ye mataka chef de l'état alingaka mokonzi ya biso alingaka ye aza na messe bakosala entité bakotya ya messe oyo akotravaille ya partir ya chaînette oyo ateti eza boye messe yanga boye balongola yanga place wana te aza place wana baporte na protection aza wana maladi okomo takenga fort ezokotakota to ye chaînette wana ye aza mpona nyonso mais messe na yo tokolata ngo nga ndenge moko na yo ye na expliqué na image bato balandi tokolata ngo yo olati oyo nga mpe nalati yango kaka mais problème na yo yango te eza na nga namoni bule ya chaînette eza na nga seke ye mpe maladi azobela yango ka yanga non yango te yo so oza na protection ya bandoki balia yo te nga kozala protection mosala na nga bato balia yanga te mais so olingi nyonso mpe bakosalela yo na sens ya force ya chaînette wana yango omonaki bachino bameki babi na afrique wana makambo mpe ezalaka oui batali na afrique makambo mpe ezalaka biso toza na makambo ya bokoko na biso menga natambolaka so libanda neti na badésert nakenda mpona kokuta na bakoko wana mpona kozwa recherche na signa déjà na riska déjà baplace akendaka batanzanie wana barecherche na bakenya eza teke baleki biso misko eza bakisa ocomprendre oyo ya mabe ebwaka Égypte eleki biso nyonso te mais eza bagrand partie ya puissance mpona monde voilà
Égypte l'équipe sauté. L'équipe nyonso sauté ya Bakongo. L'équipe sauté ya Bakongo. Mais ce que ça makasi. OK. Mais so sangisa on a biloko na biso. Mais c'est bon ceux qui na minute on auto sans émission bo ceux qui mutu mo bengo pesa no numéro ya contact pour na biye batu ba benga pesa no numéro ya contact. Ya poto eza pesa ozo salela a na kin euro pesa. Mais ya poto ko tshela ngata na te wana eza na pompe batu ba mona ngo déjà na image eza wana eza Nicolo. Plus 243 85 12 45 601 plus 243 85 12 45 601 601. Voilà. Mais ça va être benyo, ça muta benyo pour la chaînette pour azana poto ça ndé. Na kenda ngo na koli ba che koli na salimes na tindeli na tindeli pe so gipe ya ndeka mystique ko limo pe zalaka. Achat na ngo za combien? Mo achat za secret ngana eselo likambu na ye. Ande bo so la selo likambu ne o chamo likambu na ye akutalisanga. OK. Ndeka ko chele montana makambu na ye. Voilà. Ba obazana kin ba autorité naza posa bazala nde baya na Braza il faut na kacha kuna ya ko salisa ba maladi moko esa kuna ba autorité nyonso ya Braza bozole la bataki par rapport na makambo ya élection ezoya nga vraiment ata balobaki on soit 6 fois ata 20 fois so kutala nga oche oh comprendre ko bimano kaka bete biloko même kuna na Angola nga autorité boye okozwa kaka OK o ratete on a déjà entendu comme dans Angers na kotokisa yo okotokisa ouais ça coûte ko banga makila makila te nga makila te na kotokisa yo makila te. Voilà. Oui. Voilà, en tout cas toro kende molo na bandeko tout ba kotala biso maître Faka na tiko on se sentit vraiment à l'aise librement na bandeko tout ba kotala yo message nini oza na ngo lancer na bandeko nyonso o ba disséminer à travers le monde natie o ba kotala biso place autre message de la diaspora moni mboka za binombo kezo kende bien te quand même mokonza mboka toujours puissant toujours makambo eza mais bazo kundisa effort. OK bokoki pe ko sunganga bocha epua na ba prière pour effet moko boye ya bien te mais comme si azia nzambe azia ba koko tantôt nzambe ko sala ba défendre na ba sens wana. OK mais bino boza kuna boye bake photocopie za originalité batu musuba déranger mitema na bino ba internet bolimbisa bango biso doza awa ba pota nyonso boza nango ngana ko soigner yango ya mutu nyonso asala basala makambo esimba te ngana za place wana pona ko ranger ba problème nyonso ba autorité na biso ya mboka ndenge bozo benga pona chaînette na pesa ki numéro yango wana oya ko benga nga secret ezalaka déjà na nga za te na social so na yo na betel su mutu mususu oya biso mibale ya biso mibale ozala musika onga Canada, États-Unis, Belgique, Suisse, Allemagne, Espagne, France, Brésil, ozala wapi na Singapour ozala côté nini na kacha kana ndeka mystique so ozala force dope obengisanga eza normal na yaka na ngai mais so ozala force te okoki otinda na musika basaleli makambo na yo sa kobanga. Voilà pour na pouvoir ya Braza naza déjà pour na ba chaînette pour na bino na ba autorité na bato bazali kozanga baza pe kaka bato akoki kofonctionner malemba sombi yango pe pour na protection na ye po yango ematisaka mutu. OK ematisaka mutu comment voyager pamba avion ko fongwama finance ko fongwama blocage nyonso ko kata donc comme ba ouverture ozaki député mbala mo balobi faut sauter comme ministre po yango moko zo bendela yo ba plaire par rapport ne kozola tozola nango sacrifice déjà ko lata na ko la nango wana soki te ngo coucher ngo ça est-ce pour na mo so bongo ça ko coucher ndeko koki ko longola ngo pona salité so sinisi ko sokoli ko lati pouvoir nango ezongi yango so ekoi ko bateke o comme da problème non ozaka na problème te ozaka problème te o comme na perte ya mbongo il faut bandela ko somba ngo basa la messe mais ça te ko so ekoi o comme liboma non eza bongo te donc inconvénient dans l'angle eza te. OK maye le gars ko batela voilà eza te mona so simbi ngo papa si ana simba ngo papa mutu esa soute tikizengi ba science akala. Voilà voilà en tout cas merci beaucoup à tous les abonnés bandeko tout balandi biso baza disséminer à travers le monde entier net oko senga na bino bo s'abonner et puis numéro za affiché wana au CP na mettre Faka bo solana ye bo sana li solo sans toi à l'aise
appelle-lui. Bandé Souko pèse un numéro pour te commettre un souko. Spectacle. Numéro. Avant, on a un spectacle numéro. Plus 243, 85, 12, 45, 601. Plus 243, 85, 12, 45, 601. Donc 601. Voilà. Donc, voilà, maître Faka, on a évité moi démonstration aux alapos. Après, on a un match, on a évité ça au CPS. Numéro est à Moussalati. Ok. Au moins, il y a un carton sur le coup, on peut que ça, numéro de Missambo. Ok. Mais comme tu vas le numéro, il y a un moment, pas de chose dans le numéro, mais on peut ça abandonner à Moussalabo, fouter. Fouter à Kokate. Charlatan, donc il faut que c'est spiritualité. À combien de temps, ça va mettre. Comme Macambo, ça peut être comme Macambo. À combien il y a Batumbongo. Ok. Quel est le Moutinho sauté. Photocopie ça originalité. Voilà. Mais bon, les mbatés pour avant qu'on ait Mabele kaka ouais. Bon les mbatés, tout ça place voilà pour la bino, to kosunga ka bino. Bon, excusez moi petit poudre. On a linga ko ça sous spectacle était. Oh ça et leur asuka toi aussi c'est l'émission et logo. Total la soirée obimanini ya. Petit poudre. Nga na ko nga susu. Ba spectacle était. Boss, faut la mai pardon. Ba peso mai ya. Zalanga mona zo mai. Très bien. Voilà, maille en haut. T'es un mélaté pour sa maille. Toi sur le ranabiso, caméraman, excusez pour la macolongulu. Ils ont place dans la mogo. Bino mo bo mona, to ko tala spectacle na bino, ma awa. Donc on a bien notre retard na biso to yeba. Qu'est-ce qui ça va se passer ici to retard là? On a la position pour entrer les couleurs. Omoni. Hein? Omoni. La chai ndakati. Poudre. Nani? Mai. Sopini. On s'est consacré. Fula bakasi. Oh! Ah, mais t'es tika boy go. Tika boy, mais so pas n'était pour de bimiter. Ah. Baki na bino ke. Batu babanga bakase mbongo ne mtenge bima na kati. Mbongo te. Grâce à Blue Water Soup. Oh, t'es naïté. Comment ni? Oh, tchanga mutoki nini papier mouchoir na onde. C'est là comme sur une glace. Oh ni. Oh ni glace to glace. Glace. Vous avez un spectacle de magie et ça va courir. Ah. Il y a tout autant d'ici. Caméra ben joie. En tout cas, merci na bandeko tout batali. Tomoni spectacle, tomoni poudre batena maiti na kopo ezate na tasse ezate bo mona et comme sous glace. To mona bache papier mouchoir bache mai belé mote peli. Donc moto a sepeli oza na travail, mettre faka za na banda sous ko pesa numéro pour to combination. Merci plus 243 85 12 45 601 plus 243 85 12 45 601 donc il y a sauvé ngamoko normal ndeti na za awa oyo ya libanda eza place wana so za libanda mais pour le moment na za kini on a PC za kini. Voilà, en tout cas merci beaucoup à tous les abonnés, merci na bandeko tout batali biso. Pour comprendre le spectacle ça met en live un moto toussé
vous comprenez dans mon pépé, moi je suis à côté en côté. Donc, quant à moi, Héritier Iboula, si vous avez aimé cette émission, il faut dire merci à Héros d'Alom qui est derrière la caméra, au nom de Mousé Biembi. En tout cas, on a PC Bambote pour Papa Elvis Pocho qui est là pour la montage, qui est à Sim. Merci beaucoup, Nabandeko, tout Batali Bisso, tout le monde, Soki, Zambe, Azoni, Nani.